oya biso moko ya Mamu Christelle oya papi Nzola Meso venangai. Merci balandi ya Sahel News nyonso tout bisika to bozo landa biso nabi ke maestro héritier liboso ya ba TV na bino liboso ya ba machine na bino liboso ya ba chomo na bino na cadre ka ya news babi émission oyo art comment écrire la bino ba news et la place tout ba information ezali ba actualité ezali bisika tout merci d'abord na mutu accompagner ngayo asimbi caméra oyo asali pona za kitoko o na za kitoko na bima kitoko boye liboso na bino Jerry Kobetox donc Jerry Kobetox merci nayo merci na Mamu Christelle la Mamu donc na lelo fort tara patron na moko de roi Mutema. Merci na mon vieux papi Nzola Meso Nzola Meso CL News balobinde makambo awa toye ko lukela bino actualité bon monde ya ba titre na biso bon mambutu toye awa na ma campagne na za précisément na ma campagne et pas ya maestro Fabregas et pas maestro Fabregas so boyo ba musique sima na ngai c'est que boye ba kete ba rap esa ni makuna na yeko kutana Thierry Migler. Thierry Migler, donc chanteur par excellence, que je m'en vais dire d'abord bonjour Thierry. Bonjour maestro. Oui que biso awa donc mamwe fanda yoza micro na ngana micro na ngai. Mutu a livre na nenga na ye oloba na temps olingi oloba ninga olingi. Ah ouais. Donc Thierry Migler santé ça va? Calme ndeka omona. En tout cas, oui, il y a CPLI, la simplicité d'abord. Et puis, na ndenge au ndimiko ya mbabiso, au katipe rep, au bimina pour au sala émission. Donc, ça a un plaisir pour la considération d'abord ya musala nao. Ouais, nga ko ndem na osenga mlo pena ba merci parce que omoni o to sala o isa ilo mo bo bino mato. Dégâts. Donc ça bino pena mato. Et en photo pesa no ba valeur na bino na wa moment tout o bino bolinga bo benga biso, il faut te disposer ka temps. Merci beaucoup Thierry Migler. On a vu que déjà ils ont mamunayo. Les lots ils ont mamunayo. Tout ça awanayo. Je crois que toko tambawa na muzindo. Thierry Migler. Ils ont première fois maestro ayambayo na Cell News. Oko bete la biso muke ata moi parcours nayo brièvement pour balandia Cell News ba découvrir les sous-souillures de plus. Thierry Migler abandi banda Villanova. Banda Light Music. Pour tous les gens na Villanova. Thierry Migler azala banda Light Music. Aza Light Music aza sous na Villanova. En fait, donc yo au banda musique na quartier té na église té ne ba tutu ba banda ka mbala moko na Villanova. Biso bana light music. Ngai na bana musique na quartier quand les alara. Tando sangana ba master na matete. Pona mona matete. Donc tando sangana ba master des alara ka bo sangani bo biso école musique té ya ba orchestre miké. Biso école musique ya balabala. École musique mo bo to kangam na ba ya to ando yemba, comprendre. Na masala na mona masala lo ba ya Yasser Arafat. Mbote na musika ba Yasser Arafat ba masala to travailler na bango. Bazaki belé ba msupe to zaki na ba na groupe ba msupe ba lomba donc voilà. Tano travailler bongo donc na matete na biso na tano travailler moto na mboloko ponga na mwana mboloko. Ah oui. Na mwana mboloko moto ingilima ba nini na mboka ba Yasser Arafat. Donc ezaki pe na bongo kwa to école musique na ba balabala. Après balabala ti mba moko tango balabala to sali to kotis ko mamona ni na light music to sali amour. Ah bon? Donc yo ke mambo ezala kete na beta pas fali na beta pas igwe na beta mamba bongote nga sa musique bongote biso sala biso ina parole moni to ina parole tando te ka banzimo bele boyo ka beta kana o beta za banzimo biso mtando sala banzimo netini yo beta il faut to yeba on ko kaso tanga mamona te po lelo to lobela mamba ba reporter lelo to lobela cursus à comprendre donc to ala tangu tu ya beta suma sola kala te po na loba lobango da trop na go bandela ngo susté po et gozo ngisanga sima do fana ba mbasika po epusanga liboso donc so na rolo ba ezaka ke to école musique bongo après to beta amour
Oui, Thierry Migler. Oui, il est kelingai ya oyokake musicien mo boye beti ka libanda mba moko okomi okoti orchestre moko osali oyo osali pe okomi lelo ezo meka kolekela ngai. Je crois que na bato bazolanda ngai, je crois que ezo lekela bango pe. Mais Thierry Migler bobeti na ba quartier mba moko mwana mai, je crois que bozaki travailler pe na ba fa place moko na ba quartier on a beau travailler là ba ma tete là ma tete yo faut comment déjà là ba ma tete faut comment déjà parce que eza président na président na lelo il y a des familles akala vent kutu ma musique azaka pe président ba sérieux wana to bozara ba masa là na lo baké tout ça famille akala là na ba famille wana mamba ki ni mamba président zate wa eza famille nanu après là to bana sko mamba boulot président na nga là to bana mamba boulot président na ngai donc lelo na ko ba 7 ans déjà en auto kende ba 7 ans déjà en auto kende na pesi ko tumbote na boss na ngai Fabregas Maestro ceinture noire ceinture noire 12e dan wa bina président na ngai lelo nde to sa bona kati ya Villanova quoi. Ben Thierry Migler bobeti amour et cartonné. Je crois que moi maman et Azaki bozbanai ko collaborer et après te wana ezaki na époque wana parce que président lelo na époque wana bozaki ba yayat lelo aza président ozomwa ba c'est wana sikotan beau travailler mba moko aye sibinote nga na osala groupe boya to travailler bo bandi pe ko travailler ayembi banzembo presque album mobimba bino peut-être bo accompagner ba chœur na ba nini na ba vocal c'est ça na ba vocal pour na yebi vocal na ya bandeli pe je crois que vous rappelez biso yango na ba vocal sans que sa bino banzembo mibimba. Et ça la binoneni ya rotiki la espace wana ya ke bondimi mutu bo banai ko travailler na ye mbala moko espace yo lo bana o zo luka na moni ba mona na Congo o ezana ba mise belé o bazara ba lukata alobata na studio ba mise belé na Congo ba lukata orchestre moko alobaka ta na studio parce que biso bato to zo ba opportunité ba pesi biso ba chance wana to vocal vocal ya moi 40 secondes mo bo au moins parce que l'espace à 40 secondes il y a des importants na muto artiste oazana artiste oazana makambo so batikela ta 30 secondes alors c'est la fort abi que so yembi makambo epesa mela abi que mambo epesa mela dans la chanson on a un bas vocal na amour ça là et ça là ba Migler banda amour solo ba Migler ba partir amour abi que Migler ayemba boy si tu es comme un pipo Migler ayembi boy si tu comme na présent antidote Migler ayembi boy ti lelo Migler azo yemba kaka Migler azo kende kaka siko Migler na amour ko rappeler biso ngai na ba tiens la preuve na malobolo bela kingai olobaki tokambo na te lelo keno tiki ngai izole nga na lela yo gelo tawaba mwana mama obadenga destination na ngeske zala lola tolifelo moto ebomi na mbeli akufa se na mbeli ebomi moto na bolingo yakufa solo na bolingo c'est ton tour de marquer c'est ton tour de tirer c'est ton tour de marquer Thierry Migler. Merci beaucoup. Après, Ezagi Mibale, oui. Honorable quoi, sans vouloir trop gagner au risque de perdre na perdre à Lili. Na kolinga tina moi songa na kana kate na vie. Soki moba ko se aga moi demi na kote la ye. Yende kitoko na kitoko, yende chitunga wa, yende chérie ava roulage na mama. Chérie ava roulage na mama. Chérie peut-être la bête quand c'est là on a bloqué amour. Merci beaucoup Thierry Migler. Ça c'était pour le plaisir de Maya la Mendes, Maya la fille capable. Maya la Mendes. Maya la Mendes, la fille capable depuis Luanda. Mon mieux en a le bar donc. On a invité Thierry Migler, merci beaucoup. Non, c'est l'ambiance, c'est comme ça. Sans oublier Didi Congo. Thierry Migler, ce qu'on a dans la place où on a ONU, parce que Boaba na ONU,
tant vous créer le Koana, light music, mbala moko, pour vous bête amour, vous avez un banani, basiriana, banana, tu as un Ibrator, bien, contre-maître. Ibrator, tu as un Ibrator, contre-maître, oui. Tu as un Ibrator, tu as un Yasser Arafat, tu as un Mobe Molondo, tu as un Hervé Tao, Onyama. Masa Mwimba, Onyama, Hervé Tao. La plupart il y a des masters. Combien de boutiques na bango lelo na Villanova? Après natikala moko. Donc ce tolobi bien ami cho bato banana maestro. Na début les seuls qui me restent. Les seuls qui me restent. Merci beaucoup. Ça c'est pour le plaisir de Rossi Mukoko na Italie alinga oloba elo wana trop les seuls qui me restent ninga benga ngape ninga pe maestro benga rayo Rossi Mukoko les Ransonic 1. Merci beaucoup. En fait, comment vous gérez le Kwana yaki? Bamasa tout bozara na bango baki. Yo donne la garde na simaya. Non, ça parce que na l'aise et puis na kimia. Bango bazaki à l'aise. Na habité. One fois tout na, on mamba ya light music. Biso le loto beta masola Villanova. Baya Villanova vraiment na sengo ya Villanova soki o megolomba. Tu fais partie du groupe Villanova. Et puis na pe chef na Villanova. Oza chef. Na chef ya répétition. Chef ya répétition. Oui bi question ana et où tu pas Masanga Massoudi, Thomas Massoudi depuis Europe, depuis France. À Tunaginga, kuna à Lyon, à Isinga. Mais comment Thierry Migler a banana maestro depuis Kala? Mais quand il s'agit à chef du groupe, Baché acoustique. Chef du groupe n'a pas 10 matchs acoustiques. 10 matchs. Il y a 10 matchs acoustiques, ils méritent vraiment. Toi, tu ne méritais pas? Non, non, méritais chef. Et puis, ils ont un chef à répétition, ils ont un badge. Dès que vous avez une émission, il faut que nous ayons un rapide pour. Nous faut coordonner répétition. Nous coordonner répétition. Parce que tale lengi wana oyo ezalaka ke coordonner répétition. Donc po nzembo ebeta fo ezala yo. Fo nzembo ebeta fo yo. Na elengi ezala soki ba obwaka yo, silence les chefs chantent. Na elengi ngada omoni bilengi wana oloka o ba yoka wana. Ngada na yoka ngo déjà. Oyi ba bwaka ngande. Thierry Migler chantait par excellence. Excellence wana eda pouvoir. Thierry Migler, chanteur par excellence. Est-ce qu'on bien on a eu à se boire et puis ça sous Thierry Migler, chanteur par excellence, les seuls qui me restent. Donc ça l'a bien mon retard et on a habité. En tout cas, merci beaucoup, merci. On a goût déjà, on a goût. On a eu à on a goût monter on a la soupe on a goût. Mais Thierry Migler, toi qui pas été aux AP anciens. 7 ans na maestro na Katia Villanova light music Villanova lelo. Qu'est-ce que tu as comme projet banda oya na eti lelo baninga mususu bazo kende yo zaka wana esprit na yo vraiment projet na yo soit vision na yo eza nini na micho? Merci d'abord na question tout ligne ya na question mo il y avait une question. Thierry Migler projet na eza ils ont la Katinaï. Ils ont la Katinaï. Nazanan, nous travailler, nous apprendre. Nazanan, nous apprendre. Oh, faut nous avoir azuité. Oh non, faut nous avoir azuité. Nazanan, nous apprendre, nous apprendre. Après, projet est balancement. Parce que comment est-ce que yo aux une noté oh il fallait aux pendant que baninga musu baya shomba la mo bazu oh il fallait baninga o bazu o fa bazu on a tout na bon ce que so basuki wapi au mona ke logo ezate pour mona ce que faut aux temps comprendre baninga o zo lo bake ba mbangba bake ba bake bon ba mo la wazu wa projet faut landela bango au mona ke ba obeta au mona ke ba obeta yo mo yebi ba obeta ya on habite au mona ke mais so moni ke moi vandi azo vandi pena donc na travailler au risque oya subir sort mona ba vina biso ba papi kakol c'est bondo ya machine ba mignon ils apprennent des mon papi kakol azo souffrir te ma musu eza yete soki moto eza na noa au briller ba même yo ko bika na moto pour te ebi reporter na minute oyo reporter na minute oyo nga na ebi kete mamozo salema yango na siko encore emoni loka bien soki hein eloko so mutu azwi eloko malamu bolingaka te koyebisaki mama boneti elekele mutu po akoma okanisa komi mutu moko boye so boko mobebisa mutu ke yo okomi danger
ça n'importe quoi. Tu comprends? Moutou ça n'importe quoi. Moutou ça n'importe quoi. Ake quoi na libulu. Allez bateau bando tinda bando sekaye. Na vie faut y bako. Quoi apprendre. Faut quoi apprendre nan. Faut quoi apprendre. Faut que so monio comme na niveau oyo comme na oyo mo sentir. Au sentir nga zana le côté. Dans un côté devant bateau nyonso ba yoka biso non na sali le côté o fona sala na ville no na sali mwanda mesko fona sala mamo boy o c'est comme na moment mo ngamona ebike na komi bona ebike et sala ma wa ezama bongisisko ya nzambe wa ezasu ngate. Merci beaucoup d'abord pour na autobing sagesse au émission ana parce que batumusu bazarake soit komika bongo mbala moko vocal moko kaka mbama na komi leader asangisi ba massa na quartier ba komo beta ba kosangisa ba massa na ba quartier oyo ezo bomma fort botika kosangisa ba massa na ba quartier botika kosangisa ba massa na ba quartier sort ezo zala mabe photo za temps ko bosser photo ça la musique toi na posa nde ya ba musicien toi na posa ba musicien toi na posa ça la musique voilà. Qu'est-ce que tu penses de Fabregas les lots aux autres caranae parce que les lots tout le monde va au bazar nae aboa kabango pe ba sentir bago oyozolo ba chanteur par excellence bazaki na bago ya ki chef silence les chefs chantent au sentir que les lots ko bakena benga ki chef on ya fafwati. Est-ce qu'un jour toi aussi chéri Migler tu peux te retrouver ce qu'on a na chemin wana omoni ngai ne na zaboye na ba souvenir moi bien makasi c'est que bon bazaki na ba souvenir bien te omonde zaboye tout ça tous amis balé mais tambola ndé moté tout ça pe makanti moté moni to za biso mbalé tout na patron moko yo zo mona mabe menga na mona mabe te po non na mona mabe na été oui ma mabe zanga te mais ba bien o to monaka nga na eloko na cha liboso on na cha liboso ya na bien ata mabe za iso ata mabe ni ngata la no ngata la ka bien ngata la bien o muta salinga ba baebe Migler te ba baebe chéri Migler te ba baebe chéri Migler te ba za baebe Migler te mais à travers ya maestro nde ba baeba nga Migler eza de elo mo bo na robosa na ngoti na vie omoni elo mo na robosa na ngoti na vie ngomoni na pesa eka lo kumu na longonia na o asala pe pona o asala pona Migler lelo ba pesi nzembo o iko pesa nzembo ya jeté mais ba pesa nzembo donc bas asali ke ba mona yo ba yeba yo et ça de grâce donc nazong c'est là ba merci non na vanité na moni ma bemo ba rien na moni ma be on a té donc là encore non na moni ngoté na ça nazali. Merci beaucoup et deux flashs depuis France. Merci mon vieux Fabrice Badibanga, Fabrice Badibanga, boutique je vais gérer na Katia Lemba. Merci beaucoup Nayo. Boyoka Thierry Migler n'engazo répondre na ba question na ngai malembe. Ba question mususu eza ya ngai te e ya kina ba fan. Donc la bisa ngana répondre ma mususu te. Asa mama bisa ngana répondre. C'est que méchant. Na finda Madova, en direct de Parigo. Finda Madova. En direct de Parigo, il n'y a pas de qui répondre à la question, ni qui répondre à l'autre. Donc, nous allons cette question, on est répondre à l'autre. La vie Finda Madova, bon côté, na raisonné Masanga Mobo Madovaski, depuis France, donc sans oublier. Mon frère Didi Congo, mon représentant depuis Luanda, Didi Congo, Maya la Mendez, donc Babi, la fille capable, Thierry Migler, Thierry Migler, na oza Katia Villanova lelo, na linga qui malgré Isaïe Moro maestro te, mais comme tu fais partie des chefs, ou expliquer biso d'abord concept wana. Villanova light music différence place wana ezani pe elo nini ekolakisa biso ke o eza light music et puis o eza o ezalaki light music eza o ezalaki Villanova eza o ekomi vous comprenez ensemble nyonso wana eza kaka eza ensemble eza ya light music mais Villanova ya sko lo mona te botami omoni et ya lo mo botami do esengo ya lo mo botami mais light music ezaki oyo boye baki Villanova eza oyo ekomi parce que na koloba na mpuse Villanova eza lo wa mbota masika ya lo wa mbota masika ya lo kwa to bota monde to ndeto zo baptême ozaki no de ya mutu mais ba baptiser osusu ba ya lo kwa to bota misu ya sika elo na koloba. Donc si je comprends bien
concept on a et après départ il y a Masabino au ba otaki okende ba contre-maître. Donc tant on va zala qui ezaki light music tant on va longo est-ce que ne ba baptiser bino beaucoup Villanova. Siko tango siko yo chef du groupe nani Diza Match, Materazzi, Lionel Messi, nani ok. Te bien affilié to chena mpanzi ya otikala na Masabiso ya beti héros national Brassard tambo sanga binope bokei nini yo chenga ke na place bat ba kende yo chenga fe fona kende parce que Batwaza succès na minute na Villanova à part bien affilié banzembo tout bato natangi o banzembo na bango ezo yokana soto jusqu'au bino wana 5 wana to longo lika bina filé parce que ya leader wa kina ne na epe et to luka epe na tournaye siko ne to zana yo to che bino parce que comment ba groupe bokepe bosali soki bina fila leader appel leader on ne yo pe oza leader na ne yo za leader ba leader na éviter on a raison. Toi, l'idée parce que tu l'idée banzembo. Ouais, maman Christelle. Christelle maman. Na ndenge na biso ki ande ba musu ba comprendre. Yo o comprendre parce que wa maele. Ba musu ba ebi que leader wana donc c'est que il faut oser président non plus. Ya on asko na ngoko ta na buzo ba wana ba buzo ba te na ndanga. Bois ba leader, bois ba leader. Ya ba kinois. Ouais. Comprends, ya ba kinois mais na yo zonga sko po na zape moi maele. Te oza maele. Oza maele passer en sentir. Na zape moi maele. Ya mona linga na zonga mais na moni ki ya. Yango déjà na omoni effet déjà au sala elo mo boye tango mosusu moto yo ozo négliger batu ba landi pe histoire ango ba landi pe ba conseil wana tu es un leader ozo mona ya on na bengi yo oza leader donc c'est un peu ça siko tango bino pe bo kende ale Villanova etika pe ba baptiser ngo lisusu lo mosusu te Villanova etikali bongo libela Villanova a changé te Villanova a changé parce qu'il y a une ville elle a une ville à Sika nouvelle ville de ce to linto comprendre bongo parce que ya Sika donc ba ko changer ngo c'était fou yango et là eza da Sika bongo bo luka su ko changer ngo commander donc faut tika la bongo pour commander ya kala faut ou melander comme ya kala et vanda. Merci beaucoup Jerry Kobektox, merci beaucoup Mamou, Christelle, moi si Ambinga, moi si Pembe, moi si Taï Balobi, na mpanzi na ye ezara Chancel, Jerry, ezara Chancel, ben c'est un peu ça. Vanessa, merci beaucoup Vanessa. Chancel Tamba. Maman na moni Veruska, la mpanzi à Luanda les amis des maestros héritiers. Na ko bossa na Tania la Fernandez. Tania la Fernandez azali directement à moni Tania News la Rose na kati ya Luanda. Tania la Rose, Hilda Miranda, Bana ya maestro, donc les amis des maestros héritiers dans Malela Binofa. Donc plus 10. Thierry Migler sko to yesko nani to yesko anapipo. Anapipo to yoko bimwana trésor pour tout. Ba moro vocalement na ebité so ko rappeler. Putuna la lité, putuma bima se kolela e. Panoto nanga kakayolonga ture mada ustan mulindwe motema ninyango yo nzambo pesa ngai ya kolinga kaba oyo bazoyi nanga ye ozokisi mwana ngani ozokisi mwana ngani ozokisi mwana ngani yo memi ngambo fabrication ya linoteri ozaka trop nembika quelqu'un ya pas d'écrit se voilà oh Nixomona ni adela biamana fai business Ridi Lulendo Yannick Mavila Olivier Nsava Thierry Migler, merci beaucoup d'abord. Merci. Papa na Messi. Merci. Ya mère na biso Karine Bonzoli. Babi, Christelle Mamou, taille avantageuse. Viens nga pichuka la pas Olanda en direct de Mbanzu. Viens nga papi nzola meso Olanda yo. Adela Biamana, Olanda biso. Viens nga Dona Moboya ina Luanda Olanda yo. Ah na mone komi guerre ma. Voilà. Merci beaucoup, c'est comme ça, c'est l'ambiance. Avec Thierry Migler, on a moni tozo chité déjà, tozo chité na yo. Mais avant de chiter, il faut tokota reporter. Mais avant tokota na reporter wana na moni trop osara trop terre alino. So oyembi muke libanga il faut place on go chela biso ata ba maya la Mendeste.
ma banga oh ils ont trop Terry Alino moi na teke moi c'est après respect faut respect na moi c'est Mokonzi voilà ko désolé retourna te pour ça normal on a respect on a Jerry Kobetox so biso to pe malelo bo c'est pardon so biso le to pe malelo bo hein et là pour na maestro ceux qui maestro ça bien ceux qui maestro ça bien te a pema so rapema et là pour na mère na biso te mère na biso Terry Alino nda sala ke maestro azala bien les maestro ça bien biso ce ko peut ça bien yo na zone ça kaka lokumu pas mère na biso ah oui na comprendre Terry Alino mère Fabrice Alino Terry ngaboye Alino Terry mère na biso ko ne Terry Alino mais ngasko na balola ngabora Alino Terry un jour au boya eto yebi tellement qu'il y a ça là qui bozala les maestro azala tellement que maestro sala bozala je comprends que c'est la reconnaissance merci ba moko maestro pe apesio Chamo Bimba na kati album il y a cursus hein cursus du groupe ouais apesio chant on a conception à chant on a d'abord et utakio wapi ouais ça mambo moninga ina imba mimi mambo ekomelanga la vie omoni nga non na mbelo par hasard te banda karina mobimba non na mbelo par hasard nyonso na imba fo contrôler ngo ça mambo ekomelanga la vie comme tu as déception ngasko tarasko déception mais ce qu'on a vraiment c'est la peine à déception Maya la Mendez non c'est pas déception parce que son a décidé de nous inspirer moni son a décidé de nous inspirer ce côté ma cop na ngeza ndule na l'air na ndule ya on a c'est la peine à déception et yaka so et puis une inspiration allez ngabo ebimi ba CP donc on a vraiment c'est la langue pena donc ba mutumo bo ya négligé yo ouais. Après les lots Migler a commis en tout cas merci Nabato Obo il est là pour décevoir biso tenga ijo nanga boy mais les lots Migler a commis et commis na Sony yake okoma pembe nae okoma na Sony yake obeta musique nae na parler commis Sony donc oko rappelle biso à moi extrêmement boya reporter oui likasa mangate longwana zete nakanda jamais kokoma likasa lidame ateka ukekwe kufaka na identité nango me opikoli batre nyonso bolingo ata bana bavomo bakwaya batikala na français n'est-ce pas biso ya sala mimene ya sala ya kokamo Nazali frère en Christ et le cousin en Christ papa pesa héritage Nazali sœur en Christ et le cousin en Christ papa pesa héritage papa yo pesa qui vision pesa biso promis